Cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour... L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Mbote libota mbote bandeko na ngai awa toye kotala villa moko ya kitoko, donc isa résidence oyo batie en vente. Donc awa tuza liboso ndako toye kotala résidence oyo ya kitoko oyo isa na commune ya Ngaliema. Isa il y a 468 mètres carrés. Au Tokoki Koloba, il a 18 mètres x 26. 18 mètres de largeur, 26 mètres de longueur. Donc, il a des cas tout le monde, il a très très propre. Il a un jardin, au besoin tout le monde, un jardin Mupandi. Il a un ndako bien, ndako moko. Il y a bien, il y a propre, il y a sika. Oyo itongami na ba norme donc na sur air toko na kati toko mona biso nyonso toko découvrir nini eza na kati wana awa tozolakisa na libanda et puis tozolakisa ba voisins na ndenge moko ya kati tobaki tokobima libanda te tozolakisa leo tozolakisa ka na kati donc tozolakisa ka na kati mutu nyonso azwa idée à partir ya kati oyo nyonso ozana posa ya kotala yango akoya omona yango en face pour awa tozala quartier moko eza tellement résidentiel o eza ko zwali banda avenue banda ko ba notable eza moi propreté donc wana ato tambo toujours na lupangu na biso oyo ezali nena lobaki 468 mètres carrés eza na ndako munene oyo tomoni ya 3 chambres salon cuisine 2 salles de bain et puis eza na annexe na sima oyo tozo baluka po total yango eza na annexe eza pena toilette na yango. Donc a nyonso tozolakisa nanu ba voisins likolo ba voisins libanda o nyonso bomona libanda na ce sont des appartements to na jardin to na guérite to na pompe donc nyonso ezali et puis ana sima tozolakisa annexe na biso o en face mais avant on a tolakisa nanu porte de secours ya cuisine donc ndako na biso eza na ba porte mibale porte ya entrée ya salon to roke kuna et puis porte o ya secours ya cuisine. Na bandeli lupango na biso eza na commune ya Ngaliema donc toana bianderie oyo tozotala oyo eza nde tolobaki eza annexe entrée nango yango oyo eza na toilette na yango donc annexe mutu oyo azala awa aza te toilette na yango oyo eza toilette moko ya propre oyo eza te ke po osala misala ebele non eza déjà osombi koti mbala moko donc atwana sima oyo logette eza na sima ya ndako ba pavé batiaki te donc atozongi so liboso poto étudier lisusu ba jardin ndenge ezali espace ya mituka ndenge ezali oyo tobengaka parking et puis to meka mpe ko étudier kati ya ndako ndenge ezali qualité ya portail batiaki coulissante qualité ya pelouse qualité ya sol soki tomona pe moi pompe ndenge ezali donc tomona ba détail nyonso ya suka tokota na kati ya pelouse totala a ezali guérite oyo ezalaki mpona ba gardien na biso bozomona fleur na lupangu donc ndako eza propre moi écoute ya ça ba commentaire ebele ezali te donc image eloba na place na biso. Wana awa to silisi to komisiko liboso ya veranda po to kota na kati ya ndako. Donc wana tozo kota na kati ya ndako to expliquer salon ba cuisine total la biloko nyonso wana tozo pesa prix ya lupangu
Prix et ya lupango na biso ezana 250 000 dollars à discuter. Donc tolobi 250 000 dollars à discuter. Wana a tozana salon. Lupango eza 450 mètres carrés, 250 000 dollars à discuter. Donc pour na ba onyos ba vous intéressé, numéro na biso eza affiché na se ya ba écran na bino. Obengi biso tokoyeba comment évoluer na processus to na procédure oyo tozalara na yango procédure normale pour mutu asomba lupango avec toute sécurité. Donc wana awa toza na salon ya munene. Ah, tu as une mini salle à manger où ils ont en face à cuisine. Ah, tu as une porte à cuisine, tu continues à cuisine. Cuisine est meublée, cuisine est monene. Au lieu de faire four, bilognos, la cuisine. La cuisine est très très vaste. Et voilà, donc oignon sur la cuisine. Et puis tu robima, tu recota dans le couloir, place de chambre, Isali. Tu le bakinda, tu as 3 chambres, salon, cuisine. 2 salles de bain, tout l'accès qui annexe Libanda avec toilettes na yango, tout l'accès qui logette, tout l'accès qui simanda ku place otanda bilamba donc awa toza na phase ya ba chambre. Lupango na biso nde to lobaki eza 250 000 dollars à discuter, eza na commune ya Ngalié mande to lobaki na quartier Mimosa Brikin. Donc a to na quartier Mimosa Brikin. Donc voilà ba détail oyo Isengelaki en attendant bozotala pona kosilisa vidéo tolobi lupango eza na commune ya Ngaliema na quartier Mimosa Brikin. Donc eza musikate na Macadam. Eza musikate na Macadam, emplacement eza tellement bien. Bache yango 250 000 dollars à discuter. Eza na dimension il y a 18 mètres x 26 soit 468 mètres carrés. Donc totali libanda, totali nakati. Pour naba audience so ba rozala intéressé nde tolobaki tobengana toyeba comment évoluer. Merci beaucoup, bye.